Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Louise, et ça la reine de émission de la presse. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans notre émission Vérité en face, dans la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, chaîne YouTube Nabisso, qui compte aujourd'hui plus de 320 000 personnes, 320 000 abonnés. Je dis merci aujourd'hui à s'abonner à la chaîne Abisso. Et je suis tellement reconnaissant à Bino. Pourquoi? Parce que sans Bino, mes chaînes où existera. Et c'est avec vous, et plaisir que parmi les abonnés, tous dans la chaîne, il y a des grandes personnalités, s'abonner à la Voix des Peuple, fidèles téléspectateurs, il y a émission Vérité en face, pour garder discrétion, mais on a parlé, je pense que sur l'émission, il va se souvenir. D'autres années quelque part, il m'a parlé de cette émission et j'étais tellement ravi et content au monde que à niveau ya mutuango atala la vérité en face, il m'a dit même que ngai na union sona kotara soki na ye na betela bango lisolo la vérité en face puis na tindara bango batalango. Ça nous encourage pour que tu continues toujours na émission na biso ezali bongo ministère, il y a réconciliation après mabeko salama, après mabeko lobama, après mabeko ko kabola batu biso to yara awa poto faire réconcilier batu mais réconciliation nyonso e bananga nanu na étape liboso ezali bongo ya kobimisa vérité. Il faut muta bimisa oya bomba qui a confessé makambo sali pour que balimbisa ye. Il faut nyonso bima pour que nyonso zonga pe na nzela malamu. C'est ça le but de cette émission Vérité en face. Retrouvons-nous juste après cet élément pour continuer notre show. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous exhortons, na bino bandeko boza ba fidèles téléspectateurs et à Vérité en face, ya vous soutenir biso na lora liboso ningo bani ota la Vérité en face na yo ndenge to mesana ya liboso kenena ko aimer émission yo ça dit cliquer ici ka ba tie musapi boy na senenga na boloba boy cliquer yango atozo tala na télévision ko mema télécommande na yo ti na niveau ya musapi wana azotala na téléphone na yo kaka musapi wana cliquer to so tala na ordinateur okozo apé souris na yo mimi ti liboso ya bouton oyo ba signe oyo ba tie boy ezali ko aimer yango et puis au-delà de ça toujours c'est la commentaire na yo par rapport à cas oyo to retraiter biso na bino lelo et ya motuya to rozela na suka tant on retard l'émission ezali bongo ko partager même na 10 contacts na yo, pourquoi pas 20 contacts na yo, et ne balobi il faut to ba repanzara bonne nouvelle et bonne nouvelle repanzango ezali bon rejoa émission oyo tinela ngota 20 personnes ya contact WhatsApp na yo et ko retomber na muto azali peut-être na position ya kosala même lisu muto mabeo ndeko ya royal lelo asali to mutu mususa wa ndoko mona nenga olimbisa te par rapport à likamwe comme na vie mais rien que grâce à cette émission mutu mususa ko ba pe na niveau ya olimbisa donc contribuons na ministère et à réconciliation au vérité en face de Elabino. Je dis merci à l'équipe na biso ya conseil au bazara toujours permanent wana pona ko apporter des biso moi makanisi na bango awa mutako kaza la raté biso nyonso tozaka ko participer na ministère oyo poza na ndaku omoni ke ko apporter des biso likanisi en tout cas totika commentaire wana et puis biso tozora temps ya kotanga nyonso yo et zaka wana pona ka il y a le plus récent tout ko sala ya ndona biso ya mwasi patience, je reçois beaucoup des appels, de messages, de commentaires dans 8 ans au temps. La décision, il y a de biso patience, à joie qu'il y a une émission pour que abonner la mobile nae, biso vérité en face, nous n'encourageons pas les mal, mais nous tous nous savons que l'amour supporte tout, l'amour esquisse tout, l'amour croit en tout. Les gens là-bas, nous soupez moi personnellement na ligne de gomongo, ma bébé na moi si nae quelque part.
C'est une histoire qui date même de 8 ans. 8 ans, oui, Kalapena. C'est-à-dire, à Kabonina, moi, si moi, ça, qui y a un mobile moussous. Mais tant que Yozongeli, à Bazongani, à mobile, clairement, il y a un mobile moussous. Et mobile, voilà, à Kena, on l'a dit, mais voilà, pour pas continuer dans moi, sinon. Donc, moi, je ne dis pas qu'il fallait pas que nous l'a dit, mais c'est-à-dire qu'il y a un moussous. Azane na mouté, mala, à gros limbi, ça n'a épée. Il y a des gens aussi à l'ingé, moi, si, bah, il y a moi, ça, a zé, ma mobile moussous, accepté. Donc, tolingaki, décision, et où t'as pas, ya papa. Mais de moment, c'est tant qu'on limite qu'on confesser, qu'on empêcher, mais déjà, à notre niveau, on a compris que ce serait impossible pour notre frère Nabiso, Franck, Alim sa patience, vu que pour nous, c'est un choc. Et nous avons conseillé patience à cette réalité. Déjà, Azana Balabala, Azana Lupangu, Pendaku, il y a Bayer ou Yacheze, mais donc Bayer a assumé la responsabilité et n'a pas conséquence. Nous sommes à Lukaki, mais on a Nabiso Franck, en tout cas, Aza très catégorique. Et ça, c'est un enseignement pour Nabiso. Babi, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous avez dit, yo golukate au se venger parce que yo se venger na ninge na yo. Voilà les conséquences oyo. Et comme on a dit on a biso patience et Dieu nous dit surmonter le mal par le bien. Ça dit mutasali yo mabe ko calculer te kota mabe. Luka ko sala bolamo pour que un jour nzama ba nini na ko sa charger na mutu wana. Donc c'est vraiment un conseil et puis ko yebaka ko gérer makambo. Kuta na za libalo ki mobile na sali kamwa mabe ko zalaka na position na ya contre-attaquer. Parce que voyez ko contre-attaquer je vais encore vous raconter une histoire avant to Yamamutu de Lelo. Et histoire moko na yebi ya mwasi moko, mobali naza na secrétaire na ye. Et secrétaire na ye na mbala moni ba moko ba message ya mamba solo là, c'est comme si baso préparer, faut ba bima, ba sala makambo et tout ça. Et à un moment na mobali na ye trop serré na secrétaire ne ba mozo ko kanga bango ba place moko boye tout ça. Et à chaque fois tout na mobali na ye question mobali nazo aza ko échapper kaka. Et pour moi si il a compris que mobali na ye a commis ko tromper et na secrétaire et pour se venger a quelque joie abani ko bimana garçon moko boy et babani ko bimana garçon na a commis na obsession ya bolimo et envers moi la mwasi wana et à la fin moi ça n'a ko découvrir que secrétaire ya mobali na ye bazaki au fait ko préparer les fêtes ya surprise anniversaire na ye. Donc, si bandoko mona bazo sola wala ezaki na préparation ya anniversaire na ye. Ya banga ba sala surprise. Il y avait rien du tout. Alors il y a déjà moko bima na garçon moko et ça détruit son mariage na ye. Après mariage ekufaki pourquoi parce que a comment ko tromper mbali na ye pour azo suspecter mbali na donc to ye baka ko gérer ba émotion na biso et surtout to sera mokano na kanda te parce que mokano rezo na kanda to regretana toujours na sima. Voilà un peu, je voulais vous édifier par rapport il y a situation qui joue voilà. Mais là aujourd'hui, elle s'appelle Maman Mimi. Elle m'a contacté, elle nous a contacté, nous Vérité en face, pour une situation à Zanango concernant sa petite sœur. Sa petite sœur qui s'appelle Gloire Akoufeli Bana Misatu de manière successive. C'est-à-dire Azobota Bana, moi na sora boti Akoufi, aboti moi na Koufi, aboti moi na Koufi, bazo maman on est. Lelo libala ya ndekona bien te et culpabilité là tie parce que azana la vérité mo bofa bimisa lelo to yamba ndekona biso Maman Mimi et puis to yokaye on verra à la fin comment tu dois apporter soutien à biso par rapport à la situation zanango. Merci. Gambela na internet déjà le nom et ici biso nyonso Gambela na internet c'est-à-dire ezali bongo boutique oyo bandeko ndekona biso aza awa na Kinshasa à rendre disponible pour la bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya la provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko boza na besoin baki notique la bango biloko rolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango dans les bons, c'est-à-dire bah assurer le nom biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de ma place où le sommet matière kende donc nous ça la bonne orphelinat nous ça la bonne homme de veillard la bonne olia bah l'osso bah semoun bah huile tout ce que vous voulez bah miliki en tout cas bengi bango car na numéro na PC et ça le cambo sérieux celui Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah mes pena correct je pense à les jours qui viennent tu retires la no spot na bango bah nous le tout moment donc bon mais ça na Gambela internet
sombi biloko na yo za na poto tindika mbongo na yo et biloko na yo koma pa ya mama leki biloko na yo qui n'est pas tata mwasi qui n'est pas ya mama papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillant moko ou bien gamela na internet bo maman na mwasi moko na téléphone ou ako expliquer bino nini na kosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent pona ba détail mususu par rapport à Likamongo, Tobeni Gambela na Internet. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs. Gambela na Internet, Ezali Bongo, plateforme et bandego ba biso, ezan na site internet nango, gambelanainternet.com, ezan na page Facebook nango, Gambela Internet, et puis ezat malamment relié na numéro na ba téléphone pour passer ba commande na bino ya biloko rolia, bato bazana Kinshasa, oza libanda olingo sala commande na biloko rolia ya tina ndaku na yo. Olivier ça la provision na yo biloko rolia bazawana et puis bazana service pay à location il y a véhicule donc contacter na numéro bomuni de kiwana et pour na ba découper bazana besoin ba terrain na niveau maluku ils toujours disponible beaucoup ko benga numéro ya bandeko bazali ko gérer yango to ko benga ngape Vincent comme j'ai l'habitude de le dire so ko zana muto assuré au monika ko sombela ba terrain na yo pour a sombango et puis bazolo ba document ba tindelo siko zali. Je suis disposé pour le faire pour Nabino. Et le col en associé la bande de le plus récent, tout ça, les maman Nabiso Salima, Nathalie n'a pas maman Salima, moté en Australie. Donc, tout ça, là, maman Salima, et le document qui est de la DHL. Et aujourd'hui, Azan a un document. Donc, faites comme elle, faites comme tous les autres. Vous allez contacter Biso pour tout sur ma bango, qui ba terrain à bango. Voilà. Nous sommes à présence, il y a maman Nabiso Mimi. Comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, avec Olukabiso, pour une situation où ils ont concerné famille Naye, puis particulièrement Yé, na petite soeur Naye. Maman Mimi, bonjour. Bonjour, Papa Vincent. Na Pesio Lissousou, merci pour avoir accepté que Makamboyo et les Kalilo na télévision. Et comme nous avons expliqué, c'est une façon où Biso pona ko édifier Batou, et puis comme il m'a Batou, na droit chemin. Dieu permet de souvent m'arranger comme la peau, comme sous base de la comme leçon pour en arriver au tamboula, la vie. Et nous vous assurons notre assistance dans Nyon sur le cas Awa. Et Nyon sur le Bama Awa, en tout cas, avec caméra ou sans caméra, pour que réconciliation et la peine manifeste dans l'ibota na yo. Maman Mimito Yambio, Trinto Yeba, Nini Mimio Nemisho. Merci beaucoup, Papa Vincent, pour la parole. Et le rememi dans l'émission, nana passe ma casse na motema na ngai. Passe na zanango, na mona ki fali na ya kaka awa pona loba, na longola capabilité za kati na ngai. Na zamwasi, na bala ki libala, et cela qui vraiment na umela ki mingi na libala na nga, kobote zalaki. Na luka moyen nyonso bopito bato akosalisa modèle nyonso mes solutions ezalaki te. J'avais une copine yepe ndeko nazaki na même cas lokola ngai. Tellement ayokaki passe na nga lokwa moninga to botama to kolana esika mo to tanga ba classe to bali elongo yeka wana pe yelaki ye amoni nazaki na même cas lokola ndeko na ye assugeraki bon aye bisanga so moyen eza memange pa ya papa moko aidaka ndeko na ye abisanga ke papa nazanganga te aza pe moto mabe te c'est juste akoide ngai de façon na koka concevoir genre le roi va traduire praticien c'est la réaction ça va qui ça beaucoup ouais quelque sorte ndeto aki kokende na ndeko wana tokomi wana tosololi na ye et papa wana ayebisaki nga alobi soki moyen eza namema masuba ya ndeko na nga moko masuba oui po akoka kosalisa ngai mpona ndako nazaki na petite sœur na bando vana ye na bando bokola ye puisque nazwai mwana moke donc yeka nde nazalaka na ye
Petit soeur aza na vase na ye asalela babesoin ne na butu nga mpe na chambre na mobali na nga comme d'habitude naza mpe na vase na ngai. Mais du fait nakendaki epa papa wana apesaki ngai condition wana mpona mema masuba ya ndeko na ngai nazalaki na esika mosusu asala te. J'étais obligé nalamuka na butu moko nafungola vase ya petite soeur na nga mpona azwa masuba na ye. Effectivement nasalaki yango nazwi masuba papa wana à son ici. oui natunaki ete nayebisaki ete nazwaki masuba lobi nango na ntongo mpe kokende na moninga me nzela nzela na bandoto nalobi asengi masuba ya ndeko na nga boye posa nango nini moto ana problème ezanga eza ndeko na nga te abi te sese ezaka posa lelo bakisi banini esa nango elo te kobana te ezala na kimia eleka nango bien nde tokendeki na ye tokomi mpe napesi ye masuba natuni mpe ye ayebisingaki masuba wana eza posa elanga bakisi nalia azwi masuba ayebisi so bokende boya lobi ozongi mpe lobi nango toye kozonga lisusu nakuti asasaki bakisi apesinga ayebisinga bakisi wana na banda kolia nde na banda kolia bakisi wana eyo tombeki naye kose retrouver grosse nakomi na zoni quelque part namonaki ndeko wana akosaki nga te nakomi na zemi naboti mwana liboso naboti mwana mibale naboti mpe mwana misato eye kosala leki na ngai mpe azwi mobali aye azwi ye bakei azwi zemi mwana kufi ya mibale ya misato ekomi otungisa nga yaya na ndenge nini peut-être mobali amonaki ke mokwana oyo nabali ye te seke napesa biloko ya dot de façon ke nabala mwasi na ngai aki obala ye après liwa ya mwana mibale mobali ayebi ke ndenge napesi biloko nyonso seke le moso ozwa esuze me abota nazosimba mpenza mwana me ezalaki bongo te siko nakutanaki na basali ya nzambe ezalaki bongo te c'est-à-dire azwaki suzemi abokoli zemi 19 mois aboti même situation mwana kufi lisusu oui morne c'est-à-dire zemi évoluera mpenza bien sans problème ou oui. bien ezalaka déjà na badifficulté soki azwi zemi dès le premier mois ti akoma na 9 mois maladie te eloko te evolua normal comme mwasi nyonso soki mwana abimi nde babetaka mwana olela te ntina suka sikoyo namonaki so nalobi navandisa leki navandisa ndeko vi nakutanaki na basali ya nzambe bayebisingaki po ederangeaki nga makasi na bia ndenge nini leki na nga bo tolobaki ke mosu peut-être mpo mobali abali ye te mobali aye kobala apesi biloko nyonso azwa esuze na misato ndenge moko nde nakende na likambo wana epa basali ya nzambe tolukaki tobondela ofise ye kobima balobi nga mokolo aza base ya makambo ya leki na ngai bavesa nde nazawa nazoyeba te na obanda o ndeni mpo nayebisa leki na ngai na obanda ndeni mpo navandisa ye to mobali na ye na bandoloba makambo meme deva famille nayebi te yango moni nayaki na lisolo oyo epa na bino soki moye ezali nabimisaka eloko eza kati na ngai naloba mpo nazwa kimia neti nalati ekulusu moko boye nazokoka ta okitisa yango te
nazokoka te papa leki na nga moko so nayebaki ke nganga wana ezalaki boye nange nandimata natika na nga ata sterile ata naboti te siko nazomwa leki na ngai modele azosouffrir modele azoka pasi nazokoka te naokoka te omoni nga na liboso na bino. Et quelle est la situation dans Siko? Azana Mobali Kaba Sika Moko bien parce que ça crée des tensions dans les deux familles. Position à Yezanini, Bazara na Mobali na ensemble ou comment? Papa Vincent. Bazana Mobali na mais matata ezali. Ba famille batelemi yo moko yebi Mobali suka yo bala mwasi na ye. Azo s'attendre que azo ape ba fruit na libala oyo. Asali na mwasi na ye. Pendant tout ce temps, bana misato. Asokoka. So nakende pe pa basala nzambe te. Nalinga na ebeloko te. Nga na ebakisa na suba. Etande na ke kolie vie aleki na ngai. Asokoka te. Sikoyo, juste une question de curiosité. Pourquoi vous préférez que vous ayez des gens qui ont été masuba? Ceux qui ont le place au Kenya, qui ont été papa moi c'est qui ça beaucoup. Pourquoi vous voyez que vous avez que na utilisé masuba na ezani parce que comment il y a souka aux hommes na qui faut bota ou c'était juste il y avait d'autres détails peut-être trop beaucoup ça biso. Vous voyez ça peut les gens que ba singa faut basa li sanga faut na masuba na yo. Peut-être un gaz à la conscience mais oui au petit bomba qui ou même parce que tu te disais qu'il y avait quelque chose tu cachais ou c'était comment? Papa fait ça. Ma grâce les qui n'anga toi bandé. Okandimaka boye na sengi ata naza yane akoka ko permettre nga na soma subane na me. Quelque part moi aussi j'avais mes soucis. Nazaki pe na posa un jour na sa maman. Pour libala na nga pe bande ko ninga na ninga. C'est ne loko ça tu pas ver ça. Et tant on constatait que les qui n'ont pas fait la balle et que le message est bini. Quand même, on qui copine, on tout le cas qui papa n'a pas pour que nous voyons ça mais t'as là où il dangaï mais t'as là makambo comme la vie à l'équipe n'a. Aujourd'hui quand même t'as là où le cas mais là reçu message que ils a anzela makambo na bosala qui mais ils ont bon misaba ils ont bon mabana wana. Papa Vincent le kuta mabete na zwita okenko luka papa wana te. Aza musika. Yo yebaki ya nozala azovana mfanda tobando kende kotaba maluku kuna ezali avana musika. Oui. Et là vous êtes décidé de venir dans cette émission pour avouer tout à votre petite sœur. Ayebaki yo mutu osali que lelo a perdre bana. Voilà. Chers amis téléspectateurs, nous de notre côté, pour passer dans Moussala to Salaka, notre sœur vient d'avouer et pas Nabiso ce qui s'est réellement passé il y a cela tant des années. Et aujourd'hui, les conséquences est poussées à y avouer vérité nyonso. Elles sont derrière nos murs, ils sont derrière nos murs, le mari et la femme. Tu as invité Bango parce qu'on les a dit que leur sœur a quelque chose à Rouib Sabango. Donc, quand ils Sabango, et puis tu Rouib Banini, tu révoluer dans la situation de Zalama. Merci. Nous sommes de retour dans Plateau Nabiso pour continuer notre programme Vérité en face. Et puis on a bino tolandi situation n'engezali concernant maman Nabiso Mimi qui est venue se confier à nous. Et nous avons pris les soins Yaroluka m'a concerné. Et m'a concerné, il s'agit de M. Fiston et de mon ami Moissi Gloire.
Monsieur Fiston, je commence à vous remercier pour avoir accepté de vous asseoir. Merci beaucoup. Et puis, caméra est filmée. Nathalie Sio, ils ont prévu. Merci. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les images restent. Et au Sungayo, tam sous famille, bandeko, Léo Loba, mozana image, moutouye moura zaiko Loba. C'est important. Et merci. Na Mama Gloire, parce qu'il y a la rémission, oyo, ayebi que, awa toyara mingi pour nako, bimisa ba vérité, oyo batu ba bomba. Mais question al bosso na otuna yo, ndenge na loba ki na osola na yo mingi, soki ba touche caméra, ozo reconnaître de comment si azali bosso na yo. Oui, oui. Azanani. Aza cancer, madame, non? Cancer, madame na yo. Et Mama Gloire, ozo reconnaître que, oya vandi li bosso na yo, eza ya na yo. Ok. Bolimbi sangai, na bo, kotuna bino mwa mituna, poto mekape koyeba, place oyo tozali na makambo ya sololi na bino, parce que azana likambo ezo tungisa ye, azali na posa sola na bino, menenge awa tomesana, ba pasteur azali awa, puis bandeko na biso bazala pona kopema mwa conseil, mais tonge totuna d'abord likambo ezo komela bino, c'est vrai que bozo connaître ba limbisa, nayebi ki koza peut-être pas pona ndeko na gloire, bozo connaître ba kaya bana bazo botama, bazo mettre na muki, bazo bima ba mort ne plutôt. Oui, oui. Et personnellement, pour Nayo, analyse ligne ça là jusque-là. Le fait que vous avez tabana, j'ai évolué bien, et mais ce gars, moi, bimi, des babés à moi, n'a zo les laté. Si vous revenez tiens un cercle, beaucoup de bon. Non, ça analyse ni. Ça, n'a pas tout analyse dans ça, parce que ça, n'a dessiné le cambouana. N'a pas que mutazoa comme moi si, tant que moi si n'a pas normal, il faut bobota. N'a toujours bota, il y a des bossu ami balé ami ça tout. Donc moi ma cambouze belé. Mon sou d'outina pour le bango les parce que moi j'ai la télévision donc ma cambouze belé papa. Et pour Nayo et cause à la nini, cause à la cause tango. Vous suis quand même temps ça avec examen peut-être à ma santé na bino boye ba ou. Bon. Tout ça bien parce que c'est mes côtés déjà, moi na sala maka déjà. Donc les cambo ezoye la ngai na luki ba sel nzambe belé. Hein? Na koti ba veiller ba mangenge tomati. Donc makambo ze belé papa. Donc na moni tundenge na ko traiter contre les cambo na famille na ngai donc naza na komi na la papier mo bonne la famille na. Donc disons Gloire dans tuna personnellement ce que vous a moi si yone mutu oza ko vivre réalité ya makambo ezo leka yone mutu zo mema zemi et tant que maman tango ozo kuta na makambo ki oboti bana na yo et que moi no la ya na mukili azo melate et tant que moi si ozo mi le belanini jusque là personnellement papa na ngai eza passe kobota ozozemi bien comme la tanga obota moi na obota moi il fallait la première fois la deuxième fois si toke na mariage troisième fois sur moi na ngakufi je sais et puis tout ça ça bokana ensemble mais ce que bosu quand même temps ndenge mobana lobby bosu quand même temps ya ko luka basala nzambe na moni tout à l'heure lobby que bosu luka basala nzambe mais na luka basala nzambe on a est-ce que bosu quand même message le romoro boyo peut-être bazo tali sabino ba lobby que cause à la cause ya makamwana pona tuni na santé lobby bino mbale na santé boza bien mais côté église est-ce que bosu peut-être retourna kolandela peut-être basala nzambe ba pesa bino message moko message moko te ba yebisi biso la c'est le côté to continuer dans la bondeli to continuer à bondeli donc le thème na place c'est ça na yebite so na chango place on a âge o ya ngai na yebina na ta mwana te vraiment voilà maman Mimi biso na ngamu na biso ndenge to lakaki yo que toko luka tout ça l'effort de façon que nous avons moins si à la présente pour que tout solo la situation n'ingezali
Et awa, toza devant ta sœur et son mari, olobaki concernant situation na bango, tu as une vérité, olingo yebisa bango lelo. Na bande retourna bango non ba question parce que okoyi kolobaki ba prophétie comment ba façon belé mutu soit repé sa prophétie par rapport à talika réalité makambo du solo beteli ya ba commission prophétie. Alors peut-être bango pe ba ko zapper na message moko boye. Oyo bayebi concernant peut-être ya santé, peut-être ya bonzambe pe, mais là bazwe sa bonka ba sambela. Leki na yo gloire azawa na mobali na ye. Tolingi neto psakio que c'est à vous d'avouer, de confesser, de parler et nous à la fin on saura qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Ndekonangai Maman Mimi qui est la grande sœur ya moi sinayo azana makambo ngai bisayo concernant makambo ezo komela bino. Maman Mimi malobeza pana yo. Lekinanga gloire. Pardon, lekinanga gloire, pardon. Pardon, maman nanga, pardon. C'est lekinanga pardon pour limbisanga. Nini? Pardon. Nini ya nini? Comme nous sommes comme la bino. Et dans la scène ignorance n'a pas été. Hein? Yaya. Oui. Je te pardonne. Il y a besoin de place dans notre même nom de Bissana. Il y a une bête qui est à la boue. Nini? Yaya. Non, c'est la bonne. Yaya. Mais jusqu'à présent, le bel hôtel, l'urbanisme. Fiston est la zaga la libana na ngai. Abandaki obota te. Akenda kudanga tata mokolo bakiasunga nga na bota. Et puis, nous avons n'allez qui n'a pas beaucoup C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là, à travers le Flat Hotel Tenazia.
Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair. Et... Voilà, nous sommes de retour dans plateau Nabicho. Avec un changement de décor, vous allez constater l'absence, il y a de Konabicho Mimi, Maman Mimi, ou Ayekoluka Bicho pour nous présenter sa situation. Monsieur Franck, et plutôt Monsieur Fiston, je vous remercie pour votre compréhension. Lelo, pour Nayo, ils ont journée et sengo. Comme je venais de te le dire avant de filmer, ils ont la yo, ils ont la madame Nayo, ils ont journée et sengo. Vous savez, il y a des gens qui ont les mêmes problèmes na Bino, qui sont peut-être plus purs que Bino. Qui est bazo botabana, tu connais un couple, sur baboti moi maladie à koufi. Moi maladie à mi bala koufi. Aux autres vont normal, ils ont journée sengo na yo, pourquoi? Ils ont parce que aujourd'hui tu as compris que le problème n'était pas toi. Et tu as compris que aujourd'hui tu peux maintenant trouver un chemin où il y a une solution. Aux autres perdre ban, aux autres comprendre ti bana ba okufanga pour nani. Pour nanga yeba déjà que izakangati. Pour na timona kango izakangati. OK. Mais lelo siko oyebi nani place makambo zo kende. Ni raison biso to bengi so a. Pour ko bimano ko kende na kanda mais c'est fiston eza solution ti. Bino mi balé butoti ga bino boki eza solution ti mais bon se souvenir que eza grâce à émission onde makambo lelo bimi. Ndeko ya biso moi si pour abimisa makambo fallait biso to convaincre. Ngapena otamla sunzela mokote et simbata. Otamla nzela mokote parce que ça a raisonné vraiment. Ozo comprendre que Ngafisto ba sambusi na ndoki nazo pesa bana pour na commerce mukie. Ah. Mon Dieu. Monsieur Fiston, moi si na aza victime de rôle yo. Asali oni. Aza innocente. So que ça na famille na ngeza nani. Pour il y a pas nga est-ce que papa na kufa na likambo yo. Papa na binandoki. Tala, uki tabowe. Na ko bamboki tio wa. Monsieur Fiston. Papa na kufa na likambo na ya. Na to yebi mobi ke yepe ba yibaki masuba yebaki te. Grand sœur na oui, ma yebaki te zate ka pesa grand sœur na masuba volonté. Siko pona nini bango bakendaki koluka basala nzambe te atiaki news na famille nanga. Pourquoi? Oui, makambo passé kuna na buta na ngate. Oui bien moté. Monsieur yo ta vérité kaka. Mais on nous est passé ko bien moté. Monsieur Fiston. Monsieur Fiston. Boza déjà moi c'est mobali famille na yo ils ont existé souté. Famille na yo za famille na yo za yayi. Boza déjà moi c'est mobali. Ikambi ya famille na ye et si la yi mukolo bino mbale bo se décider ki bo se mettre ensemble. To sungana ne biso nyonso to lukanzela ni ya délivrance. Na osenga bino na loba mingi te to yoka ba deko to bengisaka awa bazana makambo osola na bino et en fin to bande to sala to bimisi nani maman Mimi pour que tous atteignent au solo na bino. On se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, et celle n'a pas si ma casse. N'a pas la situation d'Engeliki. Et là, on a na koloba, ezali que maman Mimi azanga kina nous. Komi yeba o ya azali kokendo sala. Parce que tant ozo ke koluka mamba bota
bakende tosenga o masuba ya ndeko na yo lobaka eta mosusu ozalaki na aveugle eta mpoko ozalaki na susi nanu ke makambo mabota ezalaki nano na motu mpona logique boye engai nayebi ke na kopete ezalaka test ya masuba tosala nde test mais oyo ke mpo bato basalisaka ke basenga o masuba eza lokola motu moko misombaki nde mabota ya ndeko na yo mpo nini ozangaki koyeba nzambe mpo soki oyaki na nzambe to bandeki kosambela le debi tozoluka mabota na ona epa nzambe eta mosusu situation oyo olingi okóma nango te parce que moto apesaka mabota ezalaka nzambe mais tolinga komitungisama makasi omo moto afanya libala yoki nazobota te 3 mois 4 mois 5 mois ta mosusu une année nzambe ye moko ayebi bokobala na bino mpe bokosala so nde babiki kobalani mpe akobiki akopesa bino mabota na 5 ans akopesa eza ta na ye moko ayebi ke na kopesa mais biso moko tema toza na bonzambe te nte komitungisama ete na bota kaka ti okóma na situation oyo bozwi masuba ndeko na wana eza bondoki eza normal te mponga na kobenga aza moto asalitaka komi lokwa nganga parce que o masuba ya ndeko na yo mpo ozwi yango azwi nde mabota ya ndeko na yo nde apesaki nde mama mimi mpo mama mimi nde azangaki koyeba azangaki mpe bonzambe mais eloko na koloba ndeko na ngai ya mobali nayebi ke eza mpasi makasi mais eloko ezali koluka délivrance enanu mama mimi nanu ye moko mpe na ndeko mwasi na yo oyo boza na ye mais ako bino mibale délivrance nzambe asala bino ngolu mpo eloko oyo eza makambo ya priere okokotya kanda liboso toyebi ke obenga na mama ya biso abima na libala mais eza na balie mosusu eza na kati mpe okota yango parce que oza mobali na ye kosangisa deja nzoto obala ye mpe ngai lelo na kopesa conseil kosilikana ote nayebi ke eza mpasi mais boluka nzela ya nzambe nzambe asala bino ngolu po epa nzambe eloko eza na kotala te nango moke po abotaka azosimba mpe azozwa mpe zemina azobota make bana bazozwa mpo ezokesekende epai yaya mais nzambe ye moko ayebi akopesa mabota zwa kimia ndeko nanga mpe ezala na kimia bondela leli bondeli koba sikoyo ya kokota koyeba elonga nzambe po soki ye mpo bandeki kosambela biloko elingi esalama te mais lokola ye mpo ozalaki na vie de priere te yaya mpe vie de priere te nde omoni makambo oyo nyonso eluki ekomi boye mais lelo na kosenga kota yeba nzambe nzambe ayebi ndenge nini ya kosala merci merci Cordon pour na parole na kosadresse mingi na ndeko na nga fiston nani gloire azaneka avitue oyo abimi parce que anda bokoma pa ser na ye olimbisa ser na ye zwa nano place ya kolimbisa ser na ye malgré ser yango mpe asalaki yango par ignorance asalaki yango na conscience na ye moko te moto aye aluki ye amemi ye place moko oyo ezaki ye ayebi te akei ka bongo ignorance moto ememaki ye alors fiston okosilikela neti gloire aza ne victime malgré eza problème eza euti na libota na bango euti ba grande sœur na ye propre koboya ye te papa na nga nayebi eza facile te ya kokanga zemi mwasi 9 mois et puis bana ngo obota bamorne eza facile te c'est pas facile mon frère limbisa madame na limbisa biso dewa apona obongisa pona osangisa enoko kabola koboya mwasi to te olingo loba ninde boyaki nzela moko obima otika ye bokele na nzela na ye kosala yango te papa na nga ayebi te soki ezalaki ke gloire ayebaki yango conscience ne ayebaki yango ke to uswati ser na ye akonfiaki ye na likambo boye tosala likambo moko boye la lingozo décision ndenge mosusu mais lokola ye ayebi te mon frère limbisa gloire ayebi eloko te koboya ye te zala na libala no bien bokontinue na couple na bino merci. Vraiment, merci Cordon pour la parole. Accordé à l'issue lelo, merci. Vraiment, situation est qui a et puis surtout ma friction dans nous autres, vraiment parce que tout le monde a makambé bien na mokili, c'est-à-dire esa ignorance ne mutu et ça la échec et belle le na vie à batu. Mutu déjà il faille ba ubala moi sito ubala na bana bazaka obligatoire te il faut muta bota so bat babala ni bana babenga bango baza ba cadeau nza ba pesaka ba couple mais c'est obligatoire te bat so babala ni il faut kaka ba bota parce que na réflexion muke muto aboti ba kununa to muto aboti ba fazer na muto akufi aboti na été vous menan donc c'est que banda baza ba bokazo on za mapesa rapport na remercier couple mobo maman mimi il fallait yeba
basini nyonso oyo ndako ya nganga esengaka mutu ezalaka déjà mutu en personne oyo nganga asengi yo suki yaka na manzaka yaka na masuba. Or lié il faut comprendre le nganga osenga ye masuba, il faut comprendre déjà que tout ça la test de grossesse déjà na masuba ya déjà mutu na quelque de pile no sopi ba so infection ba osenga pe ka masuba, donc ça déjà humain, ça déjà mutu. Maman mimi faut comprendre masuba o basengi ye ezali ne bana o baza pa ndeko na ye bazo transformer bango pa na ye, c'est-à-dire ki bana o bazui pa leki na ye ni ba pesa ye. Alors ndeko na biso Gloire aza victime papa na biso moi c'est aza victime parce que aza ignorant ibi na été, donc bana tout obli wala bota ba ba échantillon pour dia ba kenda déjà pas muto nganga asala ki transfert. Alors ngana osenga na bino basala nzambe bazali, il faut la prière, il y a qu'on récupération. Donc faut osenga sko récupération, donc bana bino faut ba longa la ta o bakenda bazonga nde siko pa na bino. Alors na ebité ce que ezala ndenge nini parce que ceux qui vont récupérer bana na ebité bana o dia ba botani pas ser mimi bon a toujours envie to ezala ndenge nini parce que bino bokomi na posa bana en personne, vous en a posa bana siko en nature en personne. Donc autant on a candidaté, autant on a sauvagerie, autant on a choc aux familles et pécioté na ba critique à famille. Zala ce qu'on concerné, zala concerne acte comme Elio. Vous faites la prière, il y a récupération. Vous récupérer, bana na bino oyo, tata on a y a féticheur, disons, on a récupéré qui pas moi c'est dans gloire. Donc on a qu'à faire réfléchir nous pour l'instant. Bon, merci. Merci Cordon pour la parole. Naza surpris la situation parce que nalanda qui on avant même bande qu'on a biso bazwango nde bazwango siko na se apasi. On a ngina sunga bango na Ésaïe chapitre 8 et verset 19 qui non a 20. Kuapi o ba Bible zo ko interdire zo yebisa na biso okokite ko kende ko consulter bat oyo bazobelela bakufi. Donc tozwaka bango na cadre ya bato na ebité boli misanga bandeko basala musala oyo. Et si dans le bango déjà une fois j'ai constaté c'est comme si la plupart des gens qui font seulement ba pratique maman na biso te ko ça nan papa wana baza bato to benga bango na mukuse banganga. Mais ba c'est ba misali lokola bato bazo traiter parce que nani nde okoye biso na nzela masuba mutako kobota. Na nzela masuba koki osala kiso ekopeso mabota. Je sais même pas balimbisa na za di domaine ya musala na bango te médecine traditionnelle nde basalaka. Mais nzamba pekisi biso même na kati ya 10 commandements ba pekisi biso ko consulter to ko fabriquer nzambe mususu pona obele par rapport à situation to kota inango. C'est déjà interdit premièrement. Et maman na biso kota kinango abandi pe ko sala ngo. Tala ndenge nini maman na biso azui akepa ndeko a changé kaka. Cela veut dire azui vi na ye abombi yango pa leki azui o aleki apesi. Donc sala bango change akosa bango. Parce que le diable c'est un menteur. Bible me te confirme. Et le diable za mokosi. Balu bobe nguka dia pemba mwena maf. Cela veut dire mokosi. Akosi maman na biso apesa ye kaka o ka ya famille moko ma changer ngo siko. Mais tala lelo parce to komi. O lekela biso pa nzambe lekela kete mais y a pas ces années. Et place likambo komi na isiko bozana isiko kolanda bino. Parce que likambo maman sali ezaka te pona ya na biso. Oiseau vivre on siko na libala. Des fois là monsieur eko kita. Et otambula na kati ya famille parce que Bible ebisinga na Jérémie chapitre 22, les versets 27 qui non à 30. Wat o ba beta lisolo ya Jekonia. Jekonia zana na za papa ya Sahel. Sahel zana na za papa aboti Zorobabel. Bango Jekonia lakela maki mabe. Et lakela mabe Jekonia kitaki na génération nyoso. So tangi na mukando na peso comprendre que baolo ba mabele ebota te pona ye et c'est pelisa yete à cause vivre kembote nyoso ye kozala mabe kasi mukolo moko mutu moko uta na makila wana lobi non ngana ko vivre na kati ya mabe ote esengeli ngana longwana mutu ngo komone nani c'est Zorobabel ndenge Zacharie zo yesa na mukanda na ye ya chapitre 4 le verset 7 koloba ete je connais tellement bisinzambe na faire partie na makila mais te na kati ya oyo loba. Parce que lobby, ba projet na format pour na bino, ils ont ba projet à bonheur non ya mabi. Na ina assuré bino. Na ye kameli bino te là na comme na pas quoi assurer papa na nga fiston.
koyebisa o ete o kola laka eza o bo vivre te o bo vivre eza o ba diable a communiquer ka bino mais nzambe ana makoki ya koyebisa ndenge ayebisaki Israël na nzela Moïse que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous les verrez plus jamais et na ngambu na bango nde bakolela na ngambu na bino bokoseka problème na ngeza oza na confiance oza na esengo na oki o papa ton cordon zo yebiso makambo zo telemo ba te non oza musika to faire partie na kati ya loko basalelaki okoti na kati ya musisa moko basalelaki bakenda komema na ndako nganga yo vivre nango cela veut dire o nganga zwaki yo ye na o nganga zwaki ofandi obandi pe kopesa zemi mais zemi nganga o récupérer a récupérer musisa na yo komi longola te soni ya batu to koloba ya batu change la situation ya mutu te on eza problème na yo ozwa conscience o comprendre que nzamba telema nzamba posa sunganga et ana posa kangola nga raison pour laquelle elle a dévoilé secret oyo pa mama ba ko bomba nango ti akufa na e ti akufi na e pe pour échanger ni pa na e nzamba ndo ke sambisa e mais tant moi j'ai conscience à lobi ke na ya na lobango pona luka délivrance ya leki na nga bo accepter bo yambaye malgré tout ça na ignorance parce que Dieu besoin na posa détruire bino abanda ko détruire banda na mabota so nzamba peshi bino miso nga na éviter je suis pas prophète mais na miso nga na j'allais comprendre que maman ça na problème au taki da banda kala o il fallait traiter ngwa bimata lokola Jekonia abimata lokola Zorobabel yoloba ke montagne était mena nga ya kozanga ko bote kweya ponga na bota mais ya comprendre ngota continuer ko vivre lokola Sahel na bino tellement boye ko ba vérité et comme iso tango na bino ya luka nzambe ya isa nzambe bayiba biso esengo na biso parce que bana baza esengo bana baza bénédiction bayiba biso esengo na biso bakaba yango to na posa esengo na biso e botikeli nzambe charge na ye moka bino na akango na bino mais inutile ko yebisa batuke na kende na posa na te non na pekisi yo te na tindi yo pété mais na expliquer au cas que nkolo ana posa esengo raison pour laquelle a bendi bino na délivrance esengo na posa pesa yo a pesa ngo mwasi non pas pesa yo atoka boy na yoki na oluzonga kana makona biso pona wana posa lo sambo enkola kangola yo merci beaucoup monsieur Fiston madame Gloire je pense que biso na bino to tuko ba conseil oyo bandoro na biso ba memi oya mutuya surtout aussi bino ke olimbisa moko ndeko na biso mwasi mimi toke na procédure na mulai. Parce que, humainement parlant, ça fait un choc, surtout na yo. Au sali 3 maternités. Et na 3 maternités, nous sommes en train de passer à Zemi, na roulala, passer tout ça, n'est-ce pas? Olo mona rataba nango, o moni ba na honte. C'est un choc pour na yo, nous comprendre. Et c'est ta grande sœur née à Saliang. Mais ce fiston, oya mutuya sikoza o kabana été. Parce que aussi pour le meilleur et pour le pire. Autres vivre ce que ça le pire na bino. Mais le pire a moins dominé mais le meilleur parce que cette fois-ci n'engende rolanga kaloja tu loba photo que ne ko récupérer bana wana oyo bazaki sacrifier. C'est-à-dire ko luka basali ya nzambe oyo ba komema biso na nzela ya délivrance. Mais na yebi ke siko na webisa bino mbalete bolimbisa mama mimi mais na webisa bino kaka bo se préparer na kolimbisa ye pour que nzela na bino eza kofungama il y a plus important ngwana parce que bovani déjà tamula ina mwasi na yo rien ne vous rassure que oh kuta nango eza mais bien vaut un démon qu'un ange que tu ne connais pas donc situation toza nango biso na lisanga na biso tosala tolingi to accompagner bino si tu vas aboutir na délivrance et puis na résultat que nous avons besoin. Va faire ça. Oui mon frère. Na ba conseil pour yoki avant. Na yoki ba conseil nyoso bandi ko lobi. Omoni likambo soki na ekomela yote. Moi comprendre la réalité de kambo nezati. Ba lobi na bango. Mena ekomela bango te. Yo pe na ebite soki ekomela yo. Na ekomeli yote. Soki likambo ekomeli yo o ekomeli na famille yo. So ekomeli yo. Oko kima mboka. Na futela na kauka. Na sa 2 mois na kima. Moi mi bala kufela na kauka. Ndoki. Donc eloko moko esanga na kati poka ka bandi kwa lobi ba pesi conseil. Asa mutu mona kozwa be kitiko na fini parce que yim de zaki en tête makambo nyonso.
bokanga ye mobali mabe ti baya kokombola sambe to ya ngai batasunga na tia mafunde na kati donc nayoki nanga koyoka eza kosalela te mpe kobomba te merci na bandeko bapesinga conseil merci mais totala suite sima mais nayoki conseil na bango nalobi teke na kosalela yango te nayobi mpe teke na kosalela mais merci merci musala nzambe aza na mai na makili ape lokola ngai nakondane yo obosani makambo bolobaka na yo mpe mwasi oyo ya ngai ozala na nsima bandeko na yo Mon frère. Mon frère. Vanda, s'il te plaît. Vanda. Vanda. Vanda, non. Vanda. Nga bimandoki. Na yo mpe mwasi oyo ngatola na ndoki moko. Kokota na ekiri ya bandeko na yo. Na kota bato ya chambre na bakombo ya sambe. Eza yo te. Monsieur Fiston. Eza yo te mokota bato. Monsieur Fiston. Eza yo te. Boniko. Chambre na na kozana d'assisté au côté de chambre na ngai. C'est que tu peux pas. Et puis l'absence na ngai. L'absence na ngai. L'absence na ko so ba ko ba ko ba sambe tu batala. So na ta funda za ni ka chambre. O lobi amo. La mino komeka ko yepa na ngati. Mon frère, on se retrouve après. Na yebi solution. Mpona bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle eza nini eza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yo yango ne memaka bato memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazokata mapangu 20 sur 20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezalaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezalaki nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadamu oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango ntina se kuna moko kitango ntina se kuna ya sango kitoko nango eza ke toza mpenza na makadamu. Donc toza eza arc, donc arc nyonso wana epesi etali makadamu ekiti sikoyo ti na se boye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains aujourd'hui le pango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma le pango la Maluku na novana la Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma le pango na $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant, après une année au tango et commis peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamongo bénéfice commis yo parce que ils appellent à 4 investissements. Donc, pour na bandeko bazana na posa ko tonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que le qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala? Pourquoi pas koboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces moko za déjà développé bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya ko faire visiter bino esika na bino.
ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya Makadam. Donc Makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi bobenga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sommi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kede déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sommi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà. Nous étions obligés ya ko 6 ana nous na bandeko na biso fiston na Gloire to accompagner Gloire et monsieur Fiston. On sent qu'il y a encore de l'émotion qui est fort et il faut du temps pour tout me rappeler pour calmer bango. Mais la grande responsabilité revient na ndeko na biso maman Mimi. Je pense qu'on vous a aidé, mais évangéliste Serge Agui a besoin de Rosolana avant de te mettre elle est là. Maman Mimi, nzamba zana makoki ya ko kangola yo parce que yenda simbi makoki nyonso msuto ko yikoluka. Ya passe ezali na ocho pesa verset na répétant ngo lisusu ko pesa yango lisusu Esaïe chapitre 8 le verset 19 à 20. So tangi na 19 bazo ba si ba yebisi yo okende ko concilité boya. Et là, on y a ce qu'on a en pour ça. Déjà, il y a un verset biblique au bateau. Belé là, bala niki batanga au rabalubara. Matthieu 7:7. C'est un baopé. C'est ça. Vous avez un verset biblique au bateau batanga même na babalabala. Donc, ça na mutu na ok. Nzamba na makoki ya opeso nyonso menata ou ya lingi. Et nous ko lo baté que soko zangi mabota 50 ou 6 ans c'est ko bota sous tété. Parce que to bondel pour na bato mu 3 ans na 50 à 55 aboti. C'est possible et pas un zam. Parce que au batu ba ko usala te nzamba na makoki usala ngo. Il y a pas ces ali parce que au pesa qui déjà mutema. Au besoin qui peut makoloke yo monika na banzo bota. Au te même bano yo mo boti na kata pasi parce que neza boye do bat ba ba aneto neto kata kamera to solo là. Au moins bat ni ba on va faire comment avec na bana na yo longo. Mais ngana assuré. Et même bana na nzamba ebi ba. Diable azana mona pesa mutute. Nzamba sa diable azwaka o nzambe sa pesa muta pesi yango sko na temps o esengeli te pour a récupérer on attend ozana ngo pour ça. Et ngolo bate bana na baba na mabete. Maza bana mabete. Maza banu esengeli ba le kana délivrance ba nzamba kangola bango. Afin que ceux qui même diable ozana pour ça réclamer bango te. Mais ceux qui le kamba boye komelio mama nanga. Tsana mutu no ki na kutana ki na évangéliste moko ayebisaka ngaki na koki ko concilité mutu te pona lobiko to pona guérison o ngaza nango posa mutu esengeli yo consulter za Yesu et pas na Yesu tout est possible si tout ce ozondima moni confiance opesi ndeko na biso zo kene so tina ba maluku kuna so pesa ka nzambe na nzimite ke lelo ngoza ozangi mabota ngoza na mwasi o aboti bano nkolo azopambola parce que bana bazali pamboli
Mais tu as la wabi place yo meni famille na yo. Au côté si famille on a quatre lignées mon koboy. O tsenga ki esengela makina auto ko tsa bango o da ki porte d'entrée ya ko souffrir ya ndeko na yo. Ya souffrance ndeko na yo. Mais nzamba limbisa yo, nga na condamné te na te yo, pe na conseiller yo. Ko tikalaka ko sala suelo ko bongo te. Même ici mutu ne sengela salango, zala exemplaire ya batu mususu bangi basalango. Donc zala exemplaire bato bazana posa ko sala mabe, isa bongo te, bo salango te parce que nga na puta na situation oyo. Et nzamba lola akango zande na espoir. Parce que nkolo ana makoki au kangola et au kangolo si na ndimisa ki avant émission même pendant même après na ndimiso ke nzamba au kangola yo na bana na yo et na ndeko na yo ndeko na ko bota yo pour ozwa kimia mais on n'est plus en tout cas tant na kata makanisa tant na ndoto ko répéter en moté ki okoki osala ngo un jour nzambe apambola yo. Merci. Voilà, merci beaucoup évangéliste Serge et merci na Maman Mimi, je pense que vous n'êtes plus une personne que nous allons condamner ici parce que vous avez reconnu votre erreur, que au Salaki Mabé, et aujourd'hui tu t'es repenti. Ça va être une soupé. Aza consciente que tu es qui n'a pas de malgré que ebisinga que ngai mutu naza na makam na Salaki mutu mususu ako garder na yango pe comme secret na ye et comme quand on met nzambe na ye. Mais vous avez pris cette courage de venir avouer ça. Et nous n'allons pas vous condamner. Donc, on est condamné à Bombaki et Bissomoto découvrir en haut. Mais même tant que nous ressemblons à la justice, nous avons à Venaye, que nous avons fait un anime à Bombaki. Donc, si nous avons ça à 10 ans, nous réduisons peut-être tout le monde comme 5 ans. Parce que nous avons accepté l'anime a été battu comme à Osa banquette. Donc, nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais ce qu'on va juste vous exhorter, c'est que o mema likambo o mema biso na niveau ya famille to meka kovanda po to solo lango et puis pour que likambo ezala je pense que nous leki a déjà mutunyo sa oyeba yango et nous allons nous battre pour que yona leki na yo na mobali na ye to luka to zum sa kimia na libala na parce que tant to tika kio moi musika awa en tout cas batika liko yo na te. Vraiment bakei mutu na mutu na ndenge na ye parce que mobala zo bake bino famille na yo ya famille na bino boze kwa kize ndoki ke mtazo sala ba jiwana ya boma bana et on comprend que il y a encore la tension mais to senga na yo o vraiment ozala wana malé mbele ki na yo ako limbisa yo. Merci na courage na ozo ki lelo parce que makambo sali lelo ego sunga peut-être bande ko belé biso to tikali na yo awa pour que to ba solo là. Voilà. Chers amis téléspectateurs, c'était ça notre situation de Tozaï Nangolelo. Tout ce qu'il y a Maman Mimi, et puis nous allons voir lesquelles mesures Toui Kosunga, Bandeko Bakei, na moi Kanda, et nous vous rassurons que Semeno Goya, pour Toropé Sabino suite, il y a Makambo, parce que ça demande vraiment la séance à délivrance avec Bassala Nzambe, et si possible, je ne sais pas, ce qui est Bassala Nzambe, même à Vinangaï, Kolukape peut-être Koluka vraiment Koko un peu approfondir par rapport à la situation. Il y a papa Oyo à cause il y a Makambo Nyonso Ekomi na Bota Oyo. On se retrouve prochainement. Bye. Louise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Louise, et ça la émission de la presse.